La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Ndeko nanga na otiela bino video moko bolanda président Fati makambo alobi à propos ya makambo ezoleka. Donc na otiela bino video wana bolanda na boke binyoso président Fati alobi à se réconcilier na Rwanda. Alors na otiela bino video bolanda bino moko pourquoi président a se réconcilier na Rwanda, pourquoi baluki réconciliation na otiela bino video tolanda na boke binyoso. Et ana bandeko ebele bazo loba bazo comprendre vraiment système en côté bandeko belé bazo tomboka bandeko belé bazo loba. Alors non c'est pilato yoka yemoko président de la République après to la bino boyoka pe ba déclaration ya bato baza pour nanga quand na ebisaka bino na affaire maramboyo affaire politique et ana batumsu ba pour nanga bato ba pour nanga et bana déjà que oui baza pour Kabila pour nanga aza eloko moko na Kabila nde tozoyoka don nanga aza kabiliste. Alors noti la bino ba vidéo boyoka nga kande na bino lelo nga na ozala vraiment mulaite lelo nga na oloba penza te don rozwa penza tante na préféré toyoka bango moko baloba na munoko na bango mamba Congo nga na oto talaka na misu ndenge ezolekela don nga na yo to talaka na misu président leki alobi batuna batu balobaki na ndenge na bango oh président luki réconciliation pour nini Fati asali boye pona nini mais ye moko alobi ke asali bongo pona koluka kimia na mboka na biso o ezali bongo RDC Congo. Est-ce que président akanisi malamu to akanisi mabe? Likanisi o président zui est-ce que akanisi pena malamu to akanisi mabe? Alors bandeko nanga nazoti ki la bino to landa bino moko bo jije na munoko na bino ngana lubaka mamba politique na lingara pena ko tata pena munoko na marambo wana te na linga mingi nazo la bino ba image na linga mingi nazo la bino boyo kana munoko na bango moko eloko nini oyo ezoleka. Alors bandeko nanga sans plus tarder karande na ebisa bino soke ezali mbala na ya liboso na Xile Botelwa TV. En tout cas, à Tolobaka, bonjour, bonsoir. Tu peux savoir bonjour, bonsoir pour yango et dépendara na ero kolanda biso. Yango bon Tolobaka kara bonjour te to ya kapé kolobana bino bonsoir. Donc soit na bonjour soko aux émissions na biso na era bonjour, soit peu bonsoir ceux qui ont trouvé émission na biso na er ya bonsoir. Alors bande konanga tosala kaka eloko moko o batu nyonso bayebi soki okoti na chaîne na biso en tout cas au s'abonner, au commenter, au liker, au partager. Mingi penza tolobela likamba partage. Tant que le mamba mboka tolinga pena bo partager pour message ekomela ndeko nyoso. Alors ndeko koti na chaîne na biso tango zolanda biso kobosa na te n'hésitez pas à partager et puis tango s'abonner activer les biso cloche à notification pour que tant que zoya lisus na ba analyse na biso olanda biso esika nyonso okozala. Yango tolobaka na bino tango koti en tout cas kobosa na te activer la cloche des notifications et permettre yo olanda biso partout où okozala okoyeba na kolanda Xile Botelwa TV. Bandeko nanga tango s'abonner tango activer cloche de notification niatela biso bouton ya partage. Niatela biso pena bouton ya partage o repartager biso wapi? O repartager biso na Facebook, o repartager biso na WhatsApp, ou partager biso na messenger ou kotinde la bande ko lien bakota batala problème ango eza nini président alobi nini a expliquer biso nini pona mboka na biso RD Congo. Nazoti la bino tolanda président après to Rolanda bandeko mususu kobosa na te telanga jema musuni e osa malamu mingi. Alors tolanda
Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même, en disant « C'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays et à mon peuple. Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays. C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue, parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Mais il doit simplement m'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'acharne à massacrer mes compatriotes de cette manière, injustement, depuis tant d'années, et pourquoi est-ce qu'il continue systématiquement à piller les ressources minières et autres, parce qu'on ne parle pas de l'agriculture, mais notre thé, notre café va aussi au Rwanda, et quand il arrive là-bas, il est estampillé Made in Rwanda, alors que c'est le produit du vol des Congolais, du sol congolais. Donc voilà, c'est ça qui justifie le fait que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le cas de l'Angola, poser la question au président angolais, qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi, je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas ces discussions parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire, oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour. Mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs, ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Tout à fait. Ces soi-disant combattants. Et nous découvrirons que ce sont des Rwandais et non des Congolais. On prend quelques aventuriers, on les place devant et on fait croire que c'est une revendication congolaise. Alors que nous sommes un pays démocratique, nous venons de sortir d'élections démocratiques comme il n'y en a jamais eu dans ce pays. Pas de coup de feu, pas de coupure d'Internet, pas d'exclusion de candidats qui qu'ils soient. On est allé à des élections transparentes avec la participation ou l'observation de toutes sortes d'organisations internationales. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Alors s'ils avaient des revendications à faire, c'est par le truchement des élections et non pas par... Badero nanga toyoki biso nyonso toyoki penza eza voix auto fondé te eza vraiment mungongo ya papa na biso Fachi Beton eza penza mungongo ya président de la République eza mungongo o biso to fondé te o to yeli bino te poto boy bolo ba ote ba voice wana ba fondé yango po lelo to koma kaka te eza fondé ote ba voice wana en tout cas ba voice wana eza fondé te eza ba voice oyo papa na biso ye moko alobi alors non tele biso déclaration bande koto kano bande ko mususu eza bande ko belé baza pour nanga 42 na epsa kibino bokoyoka pourquoi bande ko mususu bazo kotela nanga et pourquoi bande ko mususu baza toujours na se ya makolo papa na biso Fachi Beton pourquoi bande ko ebelé baza na posa nanga akita Kinshasa est-ce que lelo soki nanga zu pouvoir na Kinshasa soki nanga kiti na Kinshasa dès que ba élection salemi onde tozolo ba wana nanga zwa bokonjo nanga salabo est-ce que Congo ko bonga biso toto bakisaka pasi likolo ya pasi nana posa bo répondre ngana ba commentaire bato balinga biso bo répondre ngana ba commentaire
lelo soki akiti eske Congo ekobonga to tokozalaka na pasi likolo ya pasi tolobi tokolela lisusu tokoloba pourquoi tovotaki ye pona nini eske tokodeklare te eske tokolela te po tobosana te ke ntango Kabila kotaki ntango Kabila alongwaki biso nyonso tozalaki na posa Kabila alongwa tovote mutu mususu tolembi meloko ekamwisa biso bakongolais lelo Kabila akomi su mutu malamu tokomi koluka lisusu Kabila azonga na place mais ntango azalaki te ntango azalaki na place toboyaki ye eloko nini toboyelaki ye biso moko toyebi eloko nini tolobaki papa kende biso moko toyebi alors lelo tokomi su koloba azonga yona ebisaka bino peuple congolais moko toyebaka na biso te eloko nini tolingi toyebaka penza te eloko nini tolingi alors bandeko nanga sans plus tarder na otela bino to continuer kolanda tolanda lisusu analyse ya bandeko alors ndeko okoti s'il vous plaît au s'abonner tango zo s'abonner ko bosana te ko partager biso vraiment partout aimer vidéo commenter tiela biso pena j'aime bien au s'abonner et aux amalam tolanda plutôt constitution sika et puis tout suite à venir à mboka na biso na maboko constitution ya sika oyo eza ko arranger ye Tshisekedi na groupe bato soutenir dans le sens que fallait qu'il ait un mandat il y a 7 ans et puis à se présenter autant de fois ndenga linga ko linga mais si kon de papito c'est là yo na minute yo il faut qu'on soutenir nanga akeliboso ou bien qu'on stopper nanga Fatia 6 alors mandat en 2028 yo en tant que politique civile oso pour passer mukwege aza contre même dialogue wana mais là toso kende wapi na minute yo soki nanga tu ba kasine sande nanga stopper Fatia 6 mandat en 2028 to ça ça élection oso réfléchir ni toso quoi ndeko nangai ce que Tshisekedi est en train de chercher dès qu'il reprendra du poil de la bête. Parce que c'est parce qu'il est coincé. Mais dès qu'il reprendra le poil de la bête, je vous jure que Tshisekedi va foncer. Problème, mes amis. Expliquez-moi ça, Bandeko. Ah ouais, ça pédagogique, la poil de la bête. Expliquez-moi là qu'on comprenne. Dès qu'on reprendre ma casse, voilà. Les mots de la mission pour te dire ça, donc comprendre la capote à la dès qu'on reprendre ma casse, est-ce que bon qui orgueil yo garçon na daki animé na ngotanga zo esabi no lobi yo nani yo pekisanga na changer constitution voilà orgueil yo asaki na ngotanga zo talisa bino arepsi bino kalobi qui peut m'interdire tant zo ba ke comment ne tombera pas tango tout c'est orgueil wana est-ce que vous ne vous rendez pas compte ça va réussir kaka à réussir force wana ajango donc à tout reprendre force wana je vous jure que tokomi na monarchie au monde République démocratique du Congo et que ça monarchie de droit divin yemoko a régner comme étant monarque absolu. C'est ça l'idée de Tshisekedi. Alors est-ce que c'est possible à moment est-ce que c'est possible nanga bako ni ne ko diminuer force nanga et puis Félix Tshisekedi na moyen ni ya kosogela est-ce que ndio so tangi leo yo za muta politique otangi est-ce que so tali ba otali lertir ndio so ala ba événement ndio so ala est-ce que possibilité tout comme na Félix Tshisekedi a songé la force na ye na débit justement c'est là où il ne faut pas qu'on néglige ou qu'on fragilise nanga. Propagande au bazo sala wana au bozo mona bazo sabino ke azo boma batu c'est comme si nangango aza vampire soit la mokina tongo il faut aller la makila azu nundu ka bando boma ba congolais moko et puis na poko akoti na ndako lobi lisusu comme c'est un vampire aza na soif wana makila abimisu tout ça s'appelle en français de la propagande. Voilà, mon frère, c'est de la propagande. Bango bazan expertise nango bango batwana UDPS. Nanga aza opposition armée. Yemoko Tshisekedi aloba ki on a discours na ye, il a parlé de l'opposition armée. Donc emprunté l'expression na ye. Namboka nyonso. Opposition non armée et si kaza limité na baction na ye, opposition armée mutu azwaka relève. Donc l'opposition non armée na opposition armée ba travaillaka de pair na bateau ba ébi politique. Mutu azan opposition non armée a koki ko ça parce que exemple na peso exemple concret Bishop.
soki nanga te yebisanga nani alingi opekisa Tshisekedi achanger constitution Fayulu Kabila yawo tozoloba wa pe mesilinga ya oyo apembo nani oyo akatanga oyo Katumbi Moïse Katumbi Denis Mukwege ye moko na orgueil na ye wana abenga bon banani opposant Nzalate vous comprenez qu'il était opposant Nzalana, c'est-à-dire qu'ils sont faibles, ils sont petits, il va les écraser. Pour preuve, a créé une milice, la milice politique, force du progrès. Alouele bango bandaku pembeni ya bandaku ya opposant wana pona ba surveiller ka ba aller ba retour na bango ba mouvement na bango ba détail tout. Tira niveau là. Oh. Mais mon frère, vous jouez, je vous jure que nous avons un nazi à la tête de ce pays. Il faut tout faire pour se débarrasser de Tshisekedi. Tshisekedi a un parcours mokona Adolf Hitler. Au moment Hitler, on a en Allemagne. Un parcours moko. À la base, ce n'était pas un dictateur, c'était un peintre. Et par la suite, a évolué. Suite, il y a soutien, il y a bateau, baoutaki, dans la région, dans la Saxo-Cobourg. Et Tshisekedi c'est pareil. So Botali depuis le pouvoir en 2018, Boké 2019, 2020, 2000. Bon Monique Moutou Azomata en puissance mais dans le mal. Il est en train de se renforcer dans le mal. Binomo Kobango essaie belé surtout bandio le bango a tous temps ya ko fala na live. Deko papicho melana mais. Oza pressé, oza na boulot. Après c'était. Quand si on a micro, to pesa nga 10 minutes na lira pesa bandeko baloba comme ça to songa na yo to beta na moi pour na ba question na fo na lobisa na ndeko papicho na lobisa ira ndeko bo pesa na nga vert bo pesa na nga vert bato na nga bazao bo pesa na vert bo pesa na nga vert est-ce que bato na nga so ligi na nga koma kisasa pesa na vert pesa na nga makasi bon pesa nanga makasi vert bon pesa nanga vert à makasi bon pesa ye vert bon nanga kende musika nanga kolemba te manzaka etoboka yo te pesa nanga vert ake liboso pesa nanga vert ake liboso bapote ezwa makolo na ye te lisasi ezwa nzela na ye te pesa nanga ba vert pesa Tshisekedi vert akende abima pesa Tshisekedi vert abima Yebisa Tshisekedi akende pesa Tshisekedi vert pesa abima Tshisekedi azwa vert akende brasa Tshisekedi akende brasa akende nzela lufu akende nzela Tanzanie akende na Dubai pesa Tshisekedi vert abima akende asa malheur ya mboka asa pasi mpona mboka pesa Tshisekedi vert c'est ça akende président moko ayeko détruire biso la volcan mama volcan topesa na volcan nazoloba kala tiao mama volcan vous êtes là volcan micro na yo je crois micro na yo ça un problème volcan vous êtes là oh yo to suis dans le Cape Town City Cape Town City, vous êtes là? Yeah. Bonjour Bishop. Bonjour. Soyez les bienvenus à la radio du peuple. Tozo Yokayo, interprétation et annulation. Il y a un 23, participation et annulation à un 23. Yo, comprenez qu'on est nini. Au socio le nini. Tozo Yokayo. S'il vous plaît, votre j'aime, s'il vous plaît. Voilà, Tozo Yokayo. Radio du peuple, Batunas Baolanda Bisso. Tozo, le comme moi, Makasi, Bitumeko Makasi, il faut la moi voir. Ozi oza na sud Afrique omeli milkshake te mais là moi milkshake epesa mo makasi voilà nous avons toujours na sima président nanga voilà minute oyo basali en tout cas naza nango très d'accord ngaku na omona comme si président nanga azozwa temps ezo mpona alongolela biso nanu patin oyo atielaki biso ozomona eza na bareseau ebele oyo tozosoutenir nanga par rapport ya comportement ya Félix et puis ya bandeko na ngai surtout en tout cas pesanga moi nazala libre nazala free oza libre luba
comme baluba nyonso mais naza muluba moko conscient comme tout le monde a rendu ko Pierrot ozomona yoza muluba wapi yoza muluba te loba na chiluba loba chiluba po ino mo ko sanga naza muluba loba chiluba na yoka yo nga muluba na yoka loba chiluba to bana wa on a retangelo juste ba kombo ya bandeko na lio loba chiluba kotanga kombo te soko oza muluba loba beto au manchinga banza lobela biso chiluba soko oza muluba po bakomokosaka boye naza muluba na soutenir Faci te loba nano loba chiluba te okaye widu bimpa loba miss muluba ya chanana ndeko yo oza muluba te oza muluba te yo mais pourquoi poser là pourquoi ozokosa po nini okokosa ke olingo critiquer baluba mais olingo oloba nani ke nga naza moluba pourquoi osala nde wana ndeko bon nakoloba bishop te honnêtement naza moluba mais naza moluba kinois ozo comprendre yaya muluba nyonso ata yakini alobaka chiluba yo muluba ya wapi yo oza muko yo na oka mungono oza muyombe yo oza muyombe oza mukongo ya tongo ndiko na ngai bolobaka silova tezaka mpona sope yo toza bakongolais merci beaucoup docteur loba na otaoka yo okosa te nakoza mpe complexe ekolo na nga te ozomona voilà ezaka juste amusement ebi ka mama kongo il faut bosekaka mwa moke so boseki te okobela mama kongo oyo toyebi yango te nga namonaka ngo par rapport eza négligence ya bapapa baboti biso bakoko na biso bandaki koloba na baminoko ya mboka mais biso tozwaki bachance wana te ok problème te ezali kaka amusement kaka ya yobika misima kaka mais so oza eza problème te loba na otoyoka loba sikoyo pare ya vérité na ye loba pare ya vérité na ya Félix na majorité ya bandeko na ngai en tout cas esali ke tokende mosika te na Félix voilà kosenga ija moko ebandaki kosenga depuis longtemps en tout cas peuple azalaki incapable ya kosala yango parce que système oyo Félix akomaki déjà koinstalle na kati ya Congo nde moto ke peuple azala mbala moko faibli et en plus soi-disant bapoliticien to baopposant bazala pe faibli donc tant que nanga moto amonani na minute oyo il faut y moto apupula ye soki toke même na combat o na ba diaspora na tous les mouvements ba diaspora bazala wana o biso ba révolutionnaire o biso ba kingandi o biso nde ba libertaire bazana nous prêter na koki koloba ya kolongola Félix moi za ko installer tant que nanga telemi donc tozawana ya 100% même ya 110% ya ko soutenir ye to longola na no système na ya Chilombo o peuple azo bénéficier na ngote o etikali nanga tokotala ngona nosima Félix a memeli biso esprit ya tribal ya séparation impossible ozomona à part de nzala kozanga misala mboka salité donc tout oyo déjà tozalaka nango depuis longtemps mais Félix aye kobakisa bokabwani moko ya na likolo nango impossible bishop ozomona na biso na solo na no boeza même nga moko na bandeko nanga oyo tozana bango bandeko propre oyo tolalana na bango na babitoko to subi na bango na babitoko ba sepelaka nanga lisusu te parce que naza contre tiyoyo ozomona soki ndeko no aza makila oyo yo boyebani boyebokabola ne biloko akolia azolingo te likolo individu pona Félix ebongo ba o batikali ozomona donc bato wana bakomaki prêt à tout pona ko protéger pouvoir ya Chilombo mais sans intérêt na bango na kati ozomona sikoyo na problème oyo tozalaka ngono na Congo bishop na kosa yo te soki toza bomoko to kotikalaka kolonga yango te
mesani na banzala bamonaka ngo normal kozanga misala lelelele mais yakoya kobakisa tribalisme mpona kosepare bacongolais mpona koprotéger pouvoir ya baindividu en tout cas eloko wana mpona tolongola ngo eza petete. Merci beaucoup. Papicho Maramazolo banoya badi progrès wana c'est vrai. Ozomona badi progrès wana baza saléré na caisse ya l'état mais na institution ya l'état. Merci beaucoup, Captain Tane Koki, merci beaucoup. Ndekolongai, nazu message moko étudiant oyo. Et bah bien étudiant oyo a posé qui question Bemba question a posé qui Bemba Jean-Pierre Bemba question. Bon ça c'est rappelé. Étudiant moi tout qui Bemba bana la bino ba kenano armée. Il semblerait que ba étudiant na babomié. Babwaki batindi photo moko na habité ce que ça c'est vraiment confirmé biso ce que ça vrai. Bato ba yebi étudiant wana. Pardon s'il vous plaît, so boyebi famille étudiant wala boluka la biso boluka bobenga numéro yo. So boyebi étudiant wana boyebi famille wana boluka la biso yeto comme ça to luka to sala eloko moko soki vraiment eza solo to ki étudiant wana na moni photo moko eza comme si biloge kokani soki eza solo to ebite si c'est vrai soki eza solo bolukela biso bolukela biso botinda biso information mutu ayebi étudiant wana je crois na IPN bato bakoyeba ye so bato bayebi étudiant bayebi famille wana en tout cas bolukela biso mpona toluka topesa information mpenza ezala solo. Merci beaucoup ndeko Papicho bonjour. Il faut te vérifier en gros. Merci ndeko Dadi Kwame. Il faut te vérifier en gros information là. Voilà. Ndeko Papicho, oui, tu continues, place de l'Oba. Mais donc, voilà, tu continues à penser là aussi, ça penser là. Voilà. Donc, Bishop, quand on a lundi, docteur Mukwege, on a lundi un message à l'opposant Moussousou, on a comprendre que, baza peut-être na renommé, mais bah, il voilà. Politique on a n'enga fonté. Voilà. Pourquoi? Parce que faut que opposition armée où ils ont reconnu légalement na moka azana voilà. Droit d'ailleurs boyo malobaki on va exercer l'activité d'ailleurs voilà. Il faut que combien qu'on empêcher opposition armée exercer l'activité nango bomona fayu la sala marche moko ba bimisa force du progrès ba bastona batunaye ba petit bango bazoka et puis voilà. Bango bomoni se sangana batu musu ba meko sala ba activité wana ba pandi bango ba petit bango makasi. C'est-à-dire que bazo reconnaître même pas droit il y a opposition armée à exercer à voilà. Tel namboka. Voilà. Déplace au moni tant opposition armée comme à kana limite batu bakenda en opposition non armée plutôt bakenda en opposition armée. Armée. Voilà. Alors, opposition armée non armée ba travailler à de paix. Voilà. Wana nazo pesa bino enseignement oyo Étienne Tshisekedi wa Mulumba pesa biso. Voilà. Ba travailler à de paix, c'est-à-dire quoi? Tant Laurent Désiré Kabila bandio kota. Voilà. Étienne Tshisekedi chef de l'opposition non armée na Congo. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fragilisé Mobutu de l'intérieur pour permettre à ce que l'opposition armée puisse conquérir des territoires jusqu'à renverser Mobutu. Mais c'est le contraire maintenant, bien. Vous avez remarqué, c'est le contraire. Donc, voilà sa propagande, il y a le contraire. Il y a un moni. Tant que Laurent Désiré Kabila komaka na Kasai, à sala discours moko malgré tout ça na poto, ma sala discours moko aloba que le premier ministre se trouve à Kinshasa. Voilà. C'était pourquoi? C'était pour créer adhésion populaire dans le mouvement armé et permettre bango ba avancer pour na bengana Mobutu, maréchal Mobutu. C'est pareil. Si on a contexte tout ça, et ça la machine moko ya propagande. Machine voilà. La propagande, non seulement baza ba corrupteur, mais ba déployer tout pour ba inverser message, ba changer message. Va présenter Bino Nanga ndeti vampire. Voilà. Nanga n'est pas un vampire, ce n'est pas un suceur de sang. Parce que Naoka Batou Soubamati, Nanga Zobo Mabatu, Nanga. Non, ce n'est pas un suceur de sang.
Ce n'est pas un vampire, c'est vrai. Ce qui, par rapport à ONG, a établi que, vu réseau Salima, arrestation, il faut le condamner. Voilà. Mais, très attention, il y a eu des personnes, c'est justement, ils ont à dessein, et il y a une stratégie derrière. Voilà. Stratégie, on va présenter Nangandeti vampire, comme ça, adhésion populaire est salatée et permettre Bango, meka, qu'on rallie opposants, ou baza affamé, ou bako corrompre facilement, pour n'a pas conserver pouvoir na Bango. C'est là où moi je monte na panel pour nous alerter les Congolais. Voilà, parce que Tshisekedi a franchi ça qui est déjà ligne rouge. Ligne rouge pour nous battre sur les constitution. Mais tant qu'individu, aux initiatives, il y a changer la constitution. À quel plus loin encore, malgré que Nanou a exécuté un côté, parce que ce qui situation s'est retourné en faveur de Osalango. Voilà. Ils ont proposé même, les Américains, de exploiter les minerais à Congo. Bishop, c'est là où je me suis dit que le peuple congolais, tout ça, peuple spécial. Au moins, il n'y a rien que proposition. Et il a crié des manifestations. C'est ça. Il fallait qu'il y ait les manifestations au Congo. Société civile, il fallait qu'il mobilise le Congo. Bana ya Katanga, il fallait l'élément pour lui dire que le Congo, ce n'est pas un patrimoine familial qu'il a hérité de son père. Oyoyo, Kokoya Lelo, pour expliquer Batouké, au Bengi Américain, le Biké Boya exploiter Nazana Bamindré, sans au préalable discuter même d'un sujet où on a parlement, où ils ont des représentations à peuple. Mais pourquoi banga Kabila te vie na biso na Belgique banga Kabila te mais ndeni bazo banga Fati na niveau Fati danger Fati parce que baby Fati a tenu l'opposition est-ce que Fati vraiment ça muta makila bo mama kasba comme banga eboy même affronter Fati bazo kokate mais Kabila bando confronter qu'est-ce qui se passe yo en tant que politicien yé bébé na bandeko. Au fait, Ebele tout opposant, mais Ebele déjà déjà opposant du pouvoir. Parce que sur opposant au teke, Nemozolo bakeba télémela voilà, pourquoi? Parce que Bango, au moins pour la plupart, il y a classe politique qui Félix et Tshisekedi. Parce que tant que ça la combat na Bango, ça beaucoup plus na papa na il y a ça qui n'a pas comment découvrir Tshisekedi na nengazo exercer pouvoir na Iwana. On a répété que c'est un roublard. Donc, on a se laisser un peu emporter dans le jeu. Parce que Aïbi vraiment qu'on jouait jeu ou ya roublardise. Donc, on a Bishop, Congolais n'y ont la case à la révolter. Comment un individu, voilà, au coquille qu'on proposait exploitation de minerais à Mboka, na pays moko tiers, pour la conservation et pouvoir na yo. Burkina Faso mais coup d'état. C'est ça. Au moment où le peuple a la conscience patriotique, a la maturité politique. Burkina Faso, Mali, mais le Boki va salir coup d'état. Parce que tu ne peux pas faire ainsi. Mais pour Nathalie Sabino, que la personne est en but de lui-même, il fait par tout le moyen pour conserver le pouvoir naïe. Et puis, na adepte na yo besoin entouré na stratégie toujours ya ko conserver pouvoir na bango. Bango bazatan on va ya patriotisme na langage na bango au service à NRP sa bango que pour l'instant to bundisana nous facilité pour l'instant mbok est occupé to bundisana nous roi mbok est occupé to bundisana nous roi ba ye ko la musango tango ba grande ville est tombée tango bonakan les qui occupé patriotisme na état là bangoté. Tshisekedi a voyagé par-ci, par-là dans le monde. Pour vous dire que même sujet en Bokawana, Azo Zouango à la légère. Au fait, on va traiter des dossiers à Congo na sérieux, tant qu'on a moniqué, révolutionnaire, ko avancer, conquérir ma territoire. Et que pouvoir na Kinshasa comme menacé. Parce que tant qu'on a capturé, et tant qu'il y a normalement le les en Indonésie. Donc tant que on a bango bunagan, on a batikali kuna yazo contrôlé, ba province wana nyonso ya ba minerai tout comme ça et ba dès qu'on déranger été. Yango ba congolais il faut tout élément. Point de chute pour nana suka wana. Voilà. Toujours l'esprit wana
il y a vassalisation, il y a peuple, il y a vassalisation, il y a des dirigeants pour faire croire aux gens que pouvoir wana c'est les États-Unis qui soutiennent, qui imposent, qui fait ceci. Baké Kobimisa, un député marchand d'armes, négociant d'armes dans la société Babengi Black Rose, il y a américain, il y a Mindou. Voilà. Babilisi est envoyé spécial à Donald Trump. Il y a un message pour la guerre ici, là et tout consort. Le régime Tshisekedi, Congolais, partout vous êtes, déployons-nous en masse, tout doubler des motivations, tout quoi voilà. Au fait, tout ça n'a pas tout moko, au bazana inconscience moko, la niveau moko, au beaucoup qui se rendre compte. Et les lombos que qu'on exposé, tout simplement parce que bazana vision mon côté. Il y a gouvernance à long terme par rapport à Mokawana. Même la négociation Oyo. Même la négociation Oyo Bazo Kende. Ça n'aboutira à rien. Même si va changer Mboka Balongwe loin d'Abaké partout au Kende. Ça n'aboutira à rien. Pourquoi? Parce que dans la tête de Tshisekedi, donc, na mode opératoire na stratégie politique est très limitée. Parce que dans tout, lui, il ne voit que la conservation de son pouvoir. Son solo lui-même na bateau la stratège expliquer bien que il est dans la logique de la conservation du pouvoir. Il n'est pas dans la logique de trouver la paix pour le Congo, pour le Congolais, et d'instaurer la paix sur toute l'étendue du territoire. Non, il n'est pas dans cette logique-là. Solo la bateau na expliquer. Lui, il est dans la logique de finir le mandat, les 3 années qui lui restent, et si possible, et que la situation se calme, il pourra relancer son initiative du changement de la constitution pour na atikana na Bukonzi. Donc logique wana bishop oyo biso tozo bunda tongo pourquoi pour na kimie kota na est pour na bandeko batika kokufa pour na to retrouver ba frontière na biso ndenge ezali et que ba pays voisins bazala na influence mon côté na ba territoire congolais ya ça na logique wana te. Alors, Bongo, comment vous pouvez avoir le courage de monter sur un panel pour les défendre? Voilà, parce merci que beaucoup. Ceux qui qui attaquent, bilan n'a pas défendre, bilan, voilà. 6 ans va na pouvoir. Voilà. Ceux qui bilan n'a pas défendre, bishop, mais les batubazongi si ma balobité. Azo salata ba mola mopona peuple. Alors, dans ce cas-là, guerre moutuelingo ralentir biso. Mais tout le monde qui bilan au bout de 2 ans, il a fait 115 voyages. Magufuli, qui est président à Tanzanie, au bout de 6 ans, il a fait 10 voyages. 10 voyages dans les pays africains. Pas à l'extérieur de l'Afrique. A sali 10 voyages en Afrique. Mais Tshisekedi, au bout de 2 ans, il a fait 115 voyages. Lélo, au bout de 7 ans, a commandé 400 et quelques voyages. Sachant que chaque voyage, l'État a décaissé la cahier 2 400 et quelques dollars à chaque voyage qu'il effectue. Sans compter au Babengaka fonds secret. Fonds secret, on a disposé la chef de l'État, il s'élève à plus de 40 millions de dollars. Des millions de dollars. Au long de la fonds secret, on a disposé la cahier. Ok, na place nyonso oyo ache bana na ye ba frère na ye na tout ce qui est ba minerai na ba revenu oyo ba mini nyonso ba pesaka na compte association Fonarev parce que Fonarev les aspects la mos na ye ba mini nyonso ba pesaka 27 millions par mois. Voilà. Pour na ba sunga ba déplacer des guerres. Mais rapport moko otobima comme quoi que sur le 27 millions destination, il va déplacer des guerres et 200 000 dollars. Donc 26 millions 800 000 et quelques et bunga kanango. Si vous avez déjà na motoyo azana batterie ya caractéristique ya moyibi depuis nos indépendances à Congo, moyibi mon côté salima na niveau wana. Donc quelque part de compartir un papi chongo sabiso et qui est côté Félix Tshisekedi comme président de la République. Et ngaza utomie Kabila ou Melana Noutina 2028. Ceux qui m'ont quitté ou bien, Kabila Falazana, mais Kozala Nani, Félix Tshisekedi, et c'est qui est réel, et qui choix Moramabé. Ceux qui dont je parle de Kabila Zalawana. C'est ça, on peut s'habituer. Interprétation. Kabila Koti Kalate par rapport à Mibeko ya constitution ya Mboka. So Kabila si c'est mandat na etonga to zota yo bishop to chayo.
Mais oui, quoi, Bataki Sadari, so Bataki Sadari en 2018, et Simbate, pour Sadari qui deuxième. So, après ça qui Fayulu, yo yebi PM Soussou, Simbate, parce que il est pas ça, la moto Mikoloana. Donc, est-ce qu'il y a un résultat là? C'est ça. Le problème, c'est quoi? Fayulu a cause à l'handicapé, à cause à l'aveugle, à cause à la psychopathe dans la tête. Mais si c'est lui que la personne au peuple a ça là qui choisit naïe, il faut respecter le choix et souverain primaire. C'est ça le problème. Les lots vont tourner. C'est ça. Comment? Mabanga IDPS, parce que IDPS, ceux qui Fayulu a l'équipe président. Na bateau force du progrès na bateau parce que c'est la population bateau va bien ça c'est IDPS donc tant mususu mobule ngezala est-ce que la même ouais OK mobule cause la tant wakania qui na 2018 bon la population na nzela ba bima pour na ba créer la joie pas du tout. Fallait qu'on respecte choix à peuple. Tant que vous contournez choix à peuple. Bon ketchup oyo Tshisekedi eza même te que erreur, c'est un péché. À suivre bandeko nanga, à suivre likamba mboka eza vraiment matata. Likamba Congo na biso eza matata po mutu nyonso ana posa mboka ebunga. Mutu nyonso ana posa mboka Congo ebunga. Alors ndeko okoti en tout cas ko hésiter te ko activer cloche à notification to la bino lisusu deuxième partie ya makambu na biso kaka ndenge ezoleka. To lingaka bino lolenge bino bolingaka biso, alors abonnez-vous, activez cloche à notification, aimez vidéo, partagez les biso vidéo au partout et comme partout batu nyonso bayoka ba propos ya peuple congolais eza nini. Kande tolobaka biso nyonso tozala na makanisi moko te, alors mutu na mutu aza na makanisi na ye po na mboka ya Congo, mutu na aza na makanisi na ye po na développement ya mboka oyo etali biso na kombo ya mboka Congo RDC. Alors bandeko nanga botelanga j'aime to komi na biso na suka nazo citer déjà na suka émission na biso, alors telanga j'aime à bien, selanga partage à bien, nzamba lola ako pambola yo ndeko lingara Irsel Botelo TV ko hésiter te ko activer cloche de notification. Merci ngana bien tokutani à la prochaine occasion. Alors to lingamboka po ezamboka na biso to continuer toujours ko panza basango mboka et puis to bosa na te ko bondela pona mboka na biso. Tokutani à la prochaine. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.